sont découragés. Tournage couteau, tout ça, il m'a une heure de tourner sous sté. Donc, tourner sous sté, vraiment passer dans mon thème. Quand il m'a embellé à vie. Ya no yemba menga sikomo tellement ngana fia bilobele ngana oloba ozoyo reconnaître pe kwa bilobele naza fia bilobele ya faut yo moko reconnaître oyoza donc ngante na fia bilobela boy il faut na loba biloba loba et puis banda mambwe banda balela mo woyi mutu nyoso loba kako mo woyi azaka na masumu temenga mundu era na lisumu ake ava lilebo zali kaka na monde entier tolela ya munduri aza monument na biso ya munduri asali ebele po na biso soki lelo ba bijou la reine baza boye eza grâce na ye parce que tonga na kota une nouvelle wenge na kutaka ye azaka metteur en scène azaka chef à répétition azaki nyonso kande maloso alobi et après esimbaki na ngote bayo kabwana na bango na président Mangwaou ayo sa Lisboy na ye na kati ya Lisboy na ye nazaki parmi bateau balanda qui est so tant tourner nga bateau libana nde babandaka appel Olomboto viens Roger Koufina d'ailleurs marambona te donc on a jamais opé sabino information moko o ngai na ebi source nangote on va voir après 10 minutes comme ça na yo mon enseignant modéro obela nga oza kabino na za tournage oh mundura kufi en tout cas na ibisa yo tournage wana e katanaki tozale ba mayonnaise ba ida na ibisa yo sangwaliwa papa munduri et sali vraiment biso passi pilier quoi na loba donc ba ya wana basala ki na komi na nouvelle yenge donc maître pas azaki président mais azaki chef de répétition sur l'acception ndeni no pesa mkongo tendeni o baluka na site ndeni o salate siko mutu aboya tayo moko banda wana tozala katile tozala siko mutu aboya kofia tayo moko est-ce que et tozu perte moko tolobaraki perte moko irremplaçable. Donc tout ce qu'on a montré quoi mon vérité parce que Roger Azali Mokitani a fait et balé mondial. Dans waya qui vient kufa déjà mais Roger Ayaki ko innover sous parce que Yazaki idole nae. Maintenant oyo balé mondial a kenda mon vrai perso accueilli donc tout ce que sous na ba personnage a bon été vraiment. Vraiment ba oyangai ko soutenir c'est bon. Mais nga sous ces alliés partager douleur au bisonio tout ensemble na bango pour bayebi au biso to sala rapé par na bango pe bayebi biso pe to yebi oyo to sala bango pe ba sala biso donc to kabula douleur oyo soko moi surtout ka ko benga pour ça to lobi makamba ba lisungi makamba belé vraiment donc vient na biso tam sope ya nga otika biso te eza nini eza lolendo donc to komo benga ngo made in mundweri soki muto bikaka ngai mandenge na zaboye na za danger loko na latiza ya $1 million to benga ngo made in munduri parce que eloko ba yembango mo be siri ba yemba on dit premier gars ou n'est pas gasko to yemba munduri vantare do yembama vers on a la musique a bersa ki biso vraiment bercer matoy na biso bercer misu na biso ya romona ka ba théâtre o yaza na kati c'est un papa vraiment pour nous. Merci beaucoup amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers votre moment douloureux que vous le savez que le monde artistique a perdu l'un des icônes, il s'appelle Papa Roger Mundweri Vika et aujourd'hui nous sommes là précisément à la commune de Kalamu sur l'avenue Ango numéro 1 au studio de celui qu'on appelle Eric Bamba. Eric Bamba, oza moko ya artiste et musicien, ya orchestre Academia ozala qui dirige na bango nyonso ba viena nga ba Sam Chintu, ba Modogo, Barambwa et tant d'autres. Nous sommes là avec les artistes et musiciens, artistes et comédiens plutôt au baé pour rendre hommage à Papa Mundweri à travers la chanson et aussi vous allez remarquer quelques musiciens pe ba oya pour ba prester car cela ne tienne parce que bango nyonso va faire partir na ministère de la culture et des arts. Je demande déjà à mon réalisateur Golo Mayala que je salue et aussi à toi Christelle Mamoula Patrona, l'amour personnel et privé des Papinzo Lamesso, clin d'œil là où vous vous retrouvez et pourquoi pas aussi à toi mon vieux Adricha Motomètre Beba Zibeba, il y a Adrien Motomoko bien Makasi, nous sommes là avec
les Koulou, tout les Mbiaka dans ce monde artistique, viennent Mbata Siala, Tomoni Awa, Toyoka moi, impression, salut mon vieux. Ouais, salut mon. Bonne santé. Par la grâce de Dieu. Vembata Siala, Mundweri, Azaï Sunabomo, était moi Liloba Moko par rapport à Bato Balingaka, théâtre, topé cinéma à Congo. Message Zagara vraiment pas César, un biso artiste et comédien. Donc, tu peux perdre sous icône à mon pas même 2 mois, 3 mois, tu peux perdre maman et oiseau. Tu peux perdre sous Yaroger, on a bien Yaroger. Na ba moment to vivre na ye na ba moment où il faut encadrer ba biso mususu marqué de loin na ba conseil makambo belé donc douleur pour mes amis douleur tomoni bino na studio awa to ebité yebisa na ba Hollanda boye ko sala nini au juste na moment de tinga présence na ngamba tesa na ika ko rendre bien na ngai hommage ya suka tamsu suka kana yembela ye ndenge ba lobby marqué tous ba musicien mais tous ba artiste. Donc, tu vas débrier, il y a la vie na biso na façon où il faut écouter la biso nyoto awa surtout par nanga imbata siala. Moi lilo bana ba mécène nyoto amesana ko soutenir bino peut-être ko loba moyen ni nezana tinda moi 10 francs ba oya yo. Vraiment ba oya ngai ko soutenir c'est bon. Mais nga sous ces alito partager douleur au biso nyoto ensemble na bango. Pour ba yebi au biso to sala rapé pa na bango. Bango pe ba yebi biso pe to yebi oyo to salaka bango pe ba salaka biso donc to kabula douleur oyo soko moi surtout ka ko benga pour ça to lobi makambo ba lisungi makambo belé vraiment donc vient na biso tamso pe nga otika biso te mais ko encourager ba o biso to tikali vraiment et au sala biso moi plaisir pe ya ibelé quoi donc merci. Merci beaucoup, c'était là l'artiste et comédien Mbata Siala. Là, je fais aussi clin d'œil à celui que j'appelle Aria Choulouye et Motema Papa Lema, super papa, clin d'œil Sika Bozali. Nous poursuivons toujours avec les interviews. Je demande à mon réalisateur, Apusana Kaka, tout l'axe vraiment que tu as na kati studio ya Fenabiso Eric Bamba, tozoko tapoto panza penteke na artiste et comédien Misusu Obazali. Awa, j'espère que vous avez remarqué que nous sommes à l'intérieur ya parcelle et Sika studio eza na monipe président JP Massamba lelo a un système ba Igwe. Salut président. Oui, salut Junior Moulowabo. Mes condoléances. Merci pareillement. Aujourd'hui, Mundera Zalisou, témoin Liloba par rapport à la circonstance. Paix à son âme, que son âme repose en paix, et Zanzela et Bissonioso, Père Sia qui est Pépiso de Rokende. Moutoumora Tuninga question, est-ce que l'artiste et comédien Bobando Salara se Moutakufi Boyembelier, Bokoyepe Sala film Mobo Oezo Laksa, Batala na Ndenga Zalaki. Et ça, je vois que j'ai mort à son vivant, donc toi, sur l'autre pouvait être. Je crois que tu as sidoté, mais à Jouaka. Toi, l'autre pouvait être. Dis-moi que Bandego va y à travers chansons. Mélodie, on n'a pas à comprendre parmi Bisso. Donc, ça peut être nécessaire, ils ont rendre un dernier hommage dans la chanson. Initiateur, il y a projet, il y a studio Zanan. Fondation Tokanisa. Yonanga, Batono Tokanisa. Moi, Liloba, on a un partenaire, topé un donateur, on a un data info. Mathieu Moubini CBC, merci, na soutien à yo. Docteur Sungaba, merci, na soutien à yo. FBT, merci, na soutien à yo. Kokolianzo, merci, na soutien à yo. Titi Kalo Marcelo, merci, na soutien à yo. Batunion, so, va soutenir initiative Oyo, de près ou de loin, n'appel, d'encouragement. Merci, na bino, Sonzamba, lola, mon abino. Et puis, na yo, Moro Junior, mon loab. Merci beaucoup. Là, j'ai fait clin d'œil à mon vieux, son excellence, Mathieu Mobindi, CBC. Balobi ba nyonso bazana posa zo ba formation professionnelle na ba domaine local la secrétariat informatisé na ba domaine local la archivage électrique na ba domaine local la informatique par exemple que la langue français na anglais informatique communication une seule adresse na avenue Louos numéro 11-13 na commune ya Kasavubu na campus belgo congolais oya son excellence Mathieu Mobindi maman Joël de la Pembote. Mes condoléances. Merci Dem. Oza moko ya bana oba evra ensemble na papa Mundweri aza isuna bomo été moi liloba. Ah, nilobeza vraiment te ya koloba. Nazaka na kati ya Romains 8:31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Donc il lobeza te za mabongisa nzambe moko c'est ça. Yo po yemba. Wabi mungongo mais mungongo te pola nango na ofofile kaka. Mekana vocal. Ah, vocal yango yo junior na ngana ko imoni ya rocher za besingombe. Ngana na ngambuza.
mais nakosala vocal na Besingombe yango moni nakomi yango sikoyo yango nazokoma comme ça na benga bato oyo ba Besingombe nazo benga sikoyo ba traduire ngango na Besingombe donc vocal nanga yango na komi déjà nga lobby ya Roger Vikananga affection na yo epa nanga ekolongwa ta mokolo moko te nakotikalaka kobosa na yo te tika ete molimo na yo epema na kimia ya tata Nzambe donc nazaki na affection ya Roger Makasi na yeba na Roger depuis 1995 na nouvelle ngé pas mettre paille donc na yebité il y a 24 ans yango depuis te ben Roger j'étais encore trop petite na komi maman na boti bana donc affection na yebité sur na bossa nango yango na ça yango na vocal mais il est quand est-ce qu'on a Besingombe. Merci beaucoup, c'était la Joël Delapé, la fille ya Maman Nabiso Aote Kotika Biso et Waso. Nous sommes là aussi avec Mama Loso Moko ya ba icône na monde oyo. Mama Loso mbotepe mes condoléances. Merci beaucoup. Mama Loso papa Munduira za moko oyo vanda nae oyebi bien aza esu na bomo ete olobini. Kulubon na ko loba te. Ils ont pas cité, hein? Oh, baza, donc pilier quoi na loba, hein? Donc ya wana basala qui na comme la nouvelle loyenge, donc mettre pas zaki président, mais azaki chef de répression sur l'acception de nous pesa mu Congo tende ni obaluka na site tende ni osalate, siko mutu aboyata yo mu banda wana tozalaka tile tozalaka. Siko mutu aboya kofia tayo mu est-ce que oyembele mame wa solelo vocal nini osa. Vocal yango yaka yango nazo luka na yema na mboka na biso. Merci beaucoup, c'était la Maman Loso. Nous sommes aussi avec la Queen. Elle s'appelle Bijou la Reine. Balobi Mukajwa Mbiji et aussi Mwena Kwetu Macha Moumenu. Salut Bijou la Reine, peu mes condoléances. Merci Junior. Merci. Ya Roger Zalisu taza moko ya ba papa na musala oyo pona moi liloba. Lilebo zali kaka na monde entier. Tolela ya Munduri aza monument na biso. Ya Munduri asali ebele pour na biso. Soki lelo ba Bijou la Reine baza boye eza grâce na ye parce que tonga na kota une nouvelle wenge na kutaka ye azaka mentor en scène azaka chef à répétition azaki nyonso kande maluso alobi et après esimbaki na ngote bayo kabwana na bango na président Mangwaou ayo sa Lisboy na ye na kati ya Lisboy na ye nazaki parmi bateau balanda ki ye liboso donc asala ebele pona ngai. Yosko ko senga nini na ba mécène batu lora ba drisha motomètre na minute aza na Londres muto robimsa 1 franc 10 francs o senga nini pona bango pona ba soutenir bino. Merci vraiment ba préparer la fête mais ebembe soit matanga ba préparer te tozo senga kaka adrisha motomètre ezeba zibeba mama Dona Monica Jerry Kwangata honorable Paul Bindu Moussampai, Patrick Mouyaya, boss Eric Mbamba la Suisse, président Jano Binano, ya Willy Moucheni, tout o totangi ba kombo te o bolingaka biso bo sepelaka na ya Munduri po Munduri to tikala ko zoaete ata mutu tozomona bazoko imiter ba isobe ba saisa mutu ko imiter Munduri azate parce que papa na biso ba le mondial akufaka to tikala na président biso Munduri bon siko nanya ko remplacer Munduri azate donc eza pas si vraiment pour na biso to zangi mutu moko munene Nzambe alola abatela molimo na ye. Yo Mbappé. Na oloba. Oloba. Na oloba. Merci beaucoup, c'était là Bijou la Reine, amis internautes. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés, scotchés et cimentés, car les artistes et comédiens, bazoya a pas de tortilles. Ceux qui ba commis les sous toko hésité, Sabino que si ba commis. Là, je dis grand merci à mon vieux, son excellence Mathieu Mobindi, l'homme de CBC, campus belgo-congolais, na avenue Louose numéro 11-13, na commune ya Kassavubu. Merci aussi à toi, l'ingénieur Eric Bamba, l'artiste de mon pays, Balobi, Lito Ine Mesana Son.
à Kocha à côté biso. Merci aussi à l'artiste Ange Ngoma qui a assisté biso. Quant à moi, je vous dis grand merci naba Onions Balingaka Apelco association de presse en ligne du Congo Binoto Senga naba administrateur nyonso ya ba chaîne à YouTube ba kolo ba chaîne ba PDG ba cordon botinde la biso ba journaliste na bino et bino pe ba kolo ba chaîne bo s'adhérer na Apelco eza association de presse en ligne du Congo oyeye pona ko lutter contre les antivaleurs ba o ba mesana ko sala ba vidéo ma ben internet ba o ba mesana ko ba n'importe quoi na internet ensemble avec Apelco ba statut ezali ba règlement ezali to kota na ba autorité de titel neto zo possession ya ba makambo wana donc Erangoyo hâtez-vous. C'est lui qui a besoin de me contacter pour que a intégré Apelco batuloko là-bas Yves Mavambu, merci, tu as bien fait à quoi intégrer Apelco et je demande aussi na bakolo ba site be batuloko ba Christelle Mamulompungu bino nyonso bo intégrer Apelco. Donc contactez-moi sur plus 243 89 67 48 671. Restez branchés, retrouvons-nous juste après. Just wonderful, amis internautes, nous poursuivons toujours avec les interviews. Nous sommes là avec l'artiste et comédien Tchouké Lomboto que vous aimez tant. Il est aussi venu participer dans le studio pour panza monteke ko injecter moi vocal en mémoire ya papa Nabiso Roger Vika Mundweri qui nous a quitté depuis le mercredi passé. Tchouké Lomboto, salut. Ah, salut, Junior Moyoabo. Mes condoléances. Merci. Mundweri Azaï Souté, moi liloba par rapport à la relation au Bozaki na nango étant tata na moi na artistique. Ah, ya. D'abord, ils ont passé. Koka Sango yo. Biso toka Sango en plein tournage. Il y a Master Nanga Mike. Biso en aéroport toko zoya Chichi. Voilà. Donc biso tantôt tourné. Batali banane babandanga. Donc appel Olomboto. Viens Roger Koufina. Donc on a jamais fait une information na source nangote. On va voir après. Après 10 minutes comme ça, na yo mon enseigné à Modero. Abelanga oza. Kabino na za tournage. Oh Mundora Koufi. En tout cas na ibisayo tournage wana et katanaki. Tozale ba mayonnaise ba ida na ibisayo sangwaliwa papa Mundori et ça li vraiment biso passé. Ti lelo na za ka affecté. Nazo koka kutute son abina vandika bona mo raisonner talaka voir même que même injil pas naé na okokate jour on a démarré car na kenjil car ninga wutu kufa car e bonango to na okopore que ça blo mo boye bon to pe ça penzambe faute te hein les amokano na parce que on a tout fait côté famille naé côté famille artistique batuto balinga pe papa Roger Vika basala ki tout pour azonga penza bonne santé na ibi sango moko tanga asalaki crise azali na hôpital et il a biso soki non le vieux Mundweri a commis qu'on se rétablir to commissaire Nzambe mais aujourd'hui le vieux Mundweri n'est plus donc ça ka toujours remercier Nzambe ya ngomoni le to se réunir to ya to ça et là to rendre hommage na papa Mundweri to ça la moi vocal ko panzante ke ka ndengo lobi donc c'est ça. Merci beaucoup, c'était là l'artiste et comédien Yabiso Moko Yamboka Tchouké Lomboto. Je suis aussi avec mayonnaise Chituka. Mayonnaise, bonjour et mes condoléances. Oh, merci beaucoup Junior. Mayo, papa Mundweri azali souté, azam moko ya baene, o banda ko tourner, ko jouer na ensemble. Sangwe komela ki wa. Tozaki na tournage. Na lemba tono sala tournage ya Chic Monde. 14h quand on tourne pour qui Marie-Jeanne, Tchouké, Baïda, tout tourné. Na ba Pierrot, on va bien sur le téléphone film de Koufi. Oh, vous avez bien maman top. Oh, Koufi ndeni. Oh, Koufi kasiko. Vraiment, nous étions découragés. Tournage tout ça il m'a une heure de tourner sous sté. On tourner sous sté vraiment passé dans mon thème, quand il m'a embellé vie. Tout le monde est dans le studio, boye ko sala nini. Oyo micro ba studio pamba oyembela ya chichi mabe oyembela boye mabe. Non, eza kaka pona nga studio mabete. Eza vie na biso. Poni to yembeli kutu. Papa na biso tisekeli boto yembela sko oya biso mo comédien te. Non, c'est injuste quoi. Yango na moni to sangani biso to awa. O baza empêcher te baye to tourner to yemba.
autre bibisa to yemba ezami ma yemba bako yoka de vocal na impro na te on a calculé te na ebi pe na musique parce que ba non ngaka sona munga musique na koti ngeza improvisation ngaku na kipananga te ngaku ba cheka bwe pan to leka ezalongo déjà ngongo déjà na de bien so ba cheka on ba chenga instrument na yoki allez 2 secondes 3 secondes au CPLI oui il faut CPLI. C'est bon, c'était la mayonnaise Chituka. Nous poursuivons avec les interviews. J'ai vu aussi la présence des autres artistes et comédiens au Bazoya Kayaka, Tomoni Baya Sele Masasi Baza, Koko Seigneur Baza, Liberté Baza, Audrey Moli et Bazali, donc Métro Bazali. Et quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés. Et nous allons poursuivre les interviews. Voilà, nous sommes là avec l'artiste et comédien Papa Henri. Oebike Azamo Kope ba oyo ba meka ko panzante ke na loyembo bomo yoka yoka na banzembo atokanisa. Tomoni pe aeko rendre hommage na Papa na biso Mundweri. Papa Henri mbote pe condoléances. Merci beaucoup, mes condoléances à vous attrister. Papa Henri, tomoni on a studio. D'abord, moi, impressionnant par rapport à Liwa et à président Mundweri. Oui, Liwa, ça l'a toujours passé. Ça dérange parce que c'est une personne de valeur dans notre pays et toujours perte moko tolobarake, perte moko irremplaçable. Donc, tout ce qu'on a en Mundweri parce que Véroja Zali Mokitani a fait et le mondial. Dans le temps où il y a qui vient Koufa déjà, mais Véroja Yaki qui innové sous parce qu'il y a qui idole naïe. Maintenant, oyo, vu le mondial à Kenda, vu mon vrai perso à Kei, donc tout ce qui est sous na personnage a bon été vraiment. Est-ce que tu as un souvenir oyo tsika na pour na jouer? Na jouer na ye, a jouer moi na ngai na titre na ngeza match za mabe, a jouer moi na ngai, donc il a souvenir dia qui toro que jouer na vieux Mundweri. Oyo ka moi vocal oyo préparer ça là. Bon on est la surprise parce que na on regretté que travail à lelo. Te belé pena ba vie chance parce qu'ils vont en ngeza mabe ebika kinayi na retraite ba prière bon moi voyant na moi caprice bon na habité mayonnaise le laro bomo na fois so na côté na monique permettre te na salika moi comique mais na ibna na souci à royema mais voyant na moi ba normali bon je ne sais pas na kota attendre tout temps là ta casque boye qui anti pe ba koro ba roya po ba pesa sous moi renfort mayo le laro te ngana banga mutute ba yebi ngai mana ba chanteur à danger maya za faux chanteur ay mana orchestre ni mais nga za na archive mana za mana orchestre ni yo emba pepa ngana na archive musique ezaka profonde musique ezata osa musique chrétien za musique ouais ba gérer Lewis. Merci beaucoup, c'était là l'artiste et comédien Papa Henri. Nous poursuivons toujours avec les interviews car les artistes c'est Bazoya Kayakakaka, Baza et Belé Bazoya, tout le monde peut Bianca Sali. Ah bonjour président. Mes condoléances. Merci papa. Tout le monde a rendre hommage na Papa Mundweri. Oui, comment on a koloba aza kokonanga. Donc pour bango baboti ba président na biso notaka président nga maso brimo na ben que déjà papa donc papa Mundweri za papa nanga tata papa na bango de pa nanga za koko na eu occasion de rejouer na été mais na eu chance à koyembela donc pour cela que non j'étais venu pour na tata ma vocal ni vraiment ata maloba kaka ata maloba malgré tout non na ebinzembo te mais na za na moi maloba nanga ya Merci beaucoup, c'était la Bianca. Là, j'ai fait aussi clin d'œil à Sylvie Kabea, maman sociale Balobi, Motema ya papa Didier Kassongo, Motema papa Didier Kassongo. Merci à mon vieux Epi Mouyoli, bon séjour à Kinshasa. Merci à tous mes vrais oignons, c'est Sakate ko soutenir Junior Moyowabu de loin et de près. Bisso. Tosai la binoka musala tozoko bakaka vraiment tozo souhaiter encore une fois de plus c'est ma sincère condoléances na artiste et comédien nyonso ya Congo nakati pe na libanda ba sincère condoléances. Quant à nous la presse, nous sommes là au four et au moulin pour nous servir bino meto senga peka boy to senga ba plateforme nyonso ba association nyonso oyo esangisaka ba artiste et comédien fondation Tokanisa ANTPC Pakosiko bango tout bazala wana donc et ça la bien makasi. Quant à moi je vous dis restez branchés. L'artiste et comédien
master du groupe Soleil Oboyebi et aussi na casquette nae ya nada toyebi tazo pesa biso casquette ni na minute ya nada ou bien ya master. Bonjour et mes condoléances. Ouais, bonjour, merci pour mes condoléances nayo. Ba condoléances au souhaitenga donc na yambi ngo vraiment na sengo makasi parce que et ça rabiso bien bino bokoma le rôle babenga beaucoup le roi bakani aveugle quoi. Donc aveugle la zone monaté espoir union soit pesa na nzete nde ba journaliste. Donc à tout moment vous êtes là pour nous soutenir et vous allez vraiment reconnaissant ya ko se présentera toujours na ba invitation na bino quoi. Donc c'est vraiment gentil de votre part, sinon on est venu plairer notre papa qui est le vieux Mundweri. Le vieux Mundweri, donc on a habité Viozo manqué biso encore pour ça ici là qui était vraiment pour Akena art. Via Akena art, souvenir nini yo tika na ngoya. Souvenir na tika na ngoya vie zake vie atigi au monde balbara ba chef d'œuvre faut ezalaka. Vous comprenez? Chef d'œuvre ya le vieux Mundweri ezanini ezalolendo. Donc to comme benga ngo made in Mundweri. Ce qui m'tobi kaka ngai man ndenge na zaboye na za danger loko na latiza ya $1 million to benga ngo made in Mundweri parce que eloko ba yembango. Moi be siri ba yemba on dit premier gars ou n'est pas gasko to yemba Mundweri vantare do yembama. Vers la musique, à Bersa qui biso vraiment bercé ma toy na biso bercé misu na biso ya romona ka théâtre et o yaza na kati c'est un papa vraiment pour nous, c'est un papa. Casquette ni yo le laver Mundweri étant master ou bien PD nada. Il y a PD nada. Papa Mundweri tikalo souhaite ko jouer na master te. Mundweri souta ina a jouer ki na nada, faut na lele en tant que nada. Ah on a studio yo yembani. Ya no yimba menga sikomo tellement na fia bilobele nga na oloba ozo yo reconnaître pe kwa bilobele na za fia bilobele ya faut yo moko reconnaître oyoza donc ngante na fia bilobela boy il faut na loba biloba loba et puis banda mambwe banda balela mo woyi mutu nyoso loba kako mo woyi azaka na masumu temenga Mundweri na lisumu ake avant ebembe yo banda obimana nga mana fing oyebini na ba finga mo woyi tenga ebemba Mundweri yo banda obimana Mundweri non to zaina ba non finga na yo peso finga na relation na Mundweri ngo yeba en point ta chemise banga mwasi na ye nan mwasi nganda na banga mbanda banga mbanda mwasi nga ah maman biso na respecter pour nga za maluba mabe ozo yoka c'est notre maman qu'on la respecte beaucoup. Ça fait très mal dans quel sens? Mayonnaise habile lo yemba koleka. Mbaye le roi mayonnaise faut mettre ali papa mbakena tchao mayonnaise. Donc c'est ça quoi. Sinon c'est une je sali batu nyonso oyo bayoka ki makambo kokufa papa Mundweri bazo benga biso to pesi bino ba bonjour vraiment. Et ça gentil qu'on soutenir biso de loin, de près, vraiment. Droit au cœur. Na ko finger au kokoso ananga. Avec yo manquer respect. Ngaza bon, c'est bon yebana. Est-ce que ngamo na zaravana bande mission no babo kimisa bana pour mon noko ya na makambo elengite. Merci beaucoup, c'était la nada amis internautes, restez toujours branchés. Tojali tozoko bakaka, restez branchés. C'est parti avec Gola Mayala.